So habito décrire vieux Jossard. Avec quel genre de patron? On a bête so mirai. Liso na bête on ka pa na. Ah oui. Soyez loco. OK loco, vous en bien. Vous êtes loco. Ni on nga zaki. To répéter ka se biso mi pendengela na ba jeunesse. Engela. OK là t'es là mami qui maquillage rouge à lèvres. So le gna mi sanyo ram. Ba mona nga dana talana nga. Na kochi bongo bat ba budanga. Na niveau ba bouder ba danser au kuta ki amikolo ba bouder to ba ah ouais bat nanga ska comment bat nanga ba budak nga ezakate mona mkeboy awe nini ça ngapeka teti kaka ba football ayebika équipe pour l'été esprit est belé ici biso sto ebiki ba musicien ba danseuse million na somme kisi bakende pa banganga bakenda basukula bangamka ebele to yoka ba rumeur ka entre guillemets siko yom to na million na expliquer biso na est-ce que kisi existe ka ou pas on nga 10 francs pour na biso ma franchement ngana ndoko apprécier petit na biso cuisse de poulet mais ce qu'on a compris cuisse na biso ajo les canabati faut n'importe quoi et que nous salons tout le monde a sauté ça me fait mal ah bah n'importe quoi par rapport il y a bino bah grande sœur par rapport à Moussala par rapport à ni moi m'bona danser dans qui fille mo kala c'est comme ba journaliste et comme ma bino ko yeah so ça ndeko na lo ba bien non ngana tshande ona mo alo ba bien la c'était ya ba mo ngali sala nga pena kati moi chérie et yo moi yo to tshona ka ne yo ngana o comprendre dine ça sa réunion te Batata ba mama bendoki inde 3 Klebowa www.com klebowa.com donc bloc à boma banoko bakanga mina bloqué bloc à boma banoko bakanga mina bloqué bloc à boma donc bloc à matalité mais ya boma clé nyema quoi fait il fait Bonjour à vous, amis habitués de l'émission Parcours des Stars, bien sûr sur Cléboa, présenté par moi, votre humble servante Mireille Aouchaï, Balobi Cour suprême, Balobi Pelissousou, mère chef. Lelo nana plaisir ma casse pour nous recevoir pour Nabino, fille moro à marquer temps nae, à marquer époque nae, à Binissa, à Sepelissa, bo Sepela nae, mais du coup bon mon naquel il sauté. Allo bali sauté à Vanda wapi pourquoi Vanda pourquoi le bali sauté mais le bin Nathalie la Monica mère chef à outil Belgique a été Paris spécialement pour à la émission ni la mère chef yango on a trop bétani bakati boye ba akenda wapi a commencé la nini elle est devenue qui donc boye ba on a émission o quand na lo barake biso to sa musala bango ba sa cop. Et puis Moussa Nabiso et l'équipe on est lengi. Vous a scotché, vous tala, vous comprendre que Moussa Nabiso et l'équipe on est lengi. Biso to ça Moussa là, bah on basa la cop. Donc différence c'est aïe. Cléboa toujours. Chers amis téléspectateurs, donc on a essayé tout à l'heure que nana surpris. Bon mon a sauté mais à salinga honneur, abi à l'obaka na micro ya mère chef. Au sentir que ça quoi. Il s'agit de qui n'a pas mère chef koloba vraiment depuis au banda qui koloba au lobanani c'est une danseuse une ex danseuse à Stepelisa à Binissa à Ningisa à marquer époque naie les lois komanani toye bango tout à l'heure soit komanani à la ex danseuse Zaiko donc il s'agit de bonjour. Merci, bonjour, mère chef. Mireille Aouchaï.
bato baotala osiko mpona bomba ekombo bayeba wango fi wana kitoko boye aoseka basourire bien boye nani nde bayebi Bobette, autrement dit Bobette Kadogo, ex-danseuse. Bon, bayebi. Mais pour l'instant, Bobette quoi. Bobette c'est l'aide. D'accord, fidèle ami, donc là, pour comprendre s'il s'agit de qui. Donc, il s'agit de Bobette Kadogo, ex-danseuse des Aïko, langa Colombo Kadea Jossard. Donc, il y a une Bobette ani ma solo à Kati, il y a une solo là pour comprendre ce qui Bobette a comme nani. Bobette, na batu tout ba otalo siko na bandako, o otalo. Pour ça, tant moi na biso boye, ba zapeti. Ba zapeti ba otala pena pour comprendre. Sikoyo, moi biographie à Bobette Mouki. Bobette a nani, a outa na famille a combien d'enfants, a nani expliquer biso d'abord Bobette a nani. Ouais, Bobette a mon andaku. A outa na famille de 5 enfants. Ngai na sa deuxième. Na Samsad, Ngai, Fao, Adel, Kecha, Adilau. Dans business tout ça biso vraiment 5 enfants. Bon biographie nza yango nga lotanda na yemba mozaiko to comme Bobette wana na biographie à Bobette. Bobette moi na ndaku obotami na famille à 5 enfants donc tu es la deuxième de ta famille. Bobette kokola na yo dans bon mwana non kokola no daki mwana mo turbulente timide odaki ndeni. Yo, Mireille, yo, ok, c'est Nezali. Nakanyo. Ouais, Bobette c'est moi moko anolinga football yo, moni na ebo kanga suite même ni ataba na ebo kanga te. C'est que tant batu ba papa nanga, batu nesu ba ebiye. Ndeza batu mzunga mwana général. Mais pour l'instant biso pe bana star. Mais to lo ba na biso te hein. Papa nanga lobi lo ba ebiye ba beta ba coupe du monde, batu ba ebe belé. Hein? Moi, ngana zaki batang ba fille ba ok yo la souki. Ah donc si on comprend bien, papa d'aki joueur. Ben oui, bon beta na des années 78 si je me trompe pas. Quelque chose là au moins bongo ba beta avant biso ko tobotama. Ba beta ba coupe du monde. Tu vois? Biso pe bana master. C'est qui ka vuna na kandate. Na comprendre quoi na ebela oloba. Bobette Koko la no da indeni. Odaki une fille turbulente, une fille timide, odakindeni. Ah, timide, grave, masa, mina zai une fille timide. Batuma ba boya na bandako. Nga zai mamutu, na sa ba karaté, na beta ba football. Na zai mal la garçon raté, comme on dit quoi. Souvent on m'a rendu balanga yo vraiment des amis tant basi ba yo la boye yo la té. Mais Zamba Sungi, les gens comme moi sont na ça quoi. D'accord. Bobette, une fille un peu turbulente, donc garçon raté, neto le bara. Moi si mon balando lingami nkosa mama mibali. Bobette, et à commander nini, yo garçon raté au lingano karaté, football et tout. Gou ya envie wana. Ya comme danseuse. Et à kindeni. Pour tout le monde on dirait il y a deux chemins croix, dans deux chemins boé. Sans s'opposer au lingano makasi mibali et tout karaté ballet et tout siko envie on est comme danseuse et bande ko ya malembe po yamba mon côté siko e bande ndeni et bande qui de toutes les façons banda mon enfance ti moi mineur mo boyen la bina si je me trompe pas ba 60 filles d'honneur. Malgré ba football ba nini o bane ko linga pe ko bina c'est ça tout ça ba miss tout ça ba major ta Coca-Cola tu vois bando ba kena ba o mai bobina so majorette ba fille d'honneur na salon plus de 50 fois na quartier nanga so ko mama bando boya te na lingite mo ba ili mama bo na lingi souté ça ils ont raté samedi à la na docteur samedi na la docteur mais et ça la main quand même à partir wana ngapi na sonda que na comme danseuse et puis j'avais pas pensé à ça que ça qui en côté au ça nous ba majorette ba concours au ça là on va fille d'honneur et tout mais si ko envie de demander ko ya malé c'était dit à quoi j'ai na premier camarade nanga o aza mon mari
excusez-moi na koloba donc ex na yo na jeunesse yango pona Mireille Aouchaï nayebi ke ko kutenga mais chérie limisanga na lobi kaka papa yebika bala star hein papa au bala star donc il a passé yo nde pena elombe mobali parce que au kanga ba faire ndeka tokutana na jeunesse mbali nanga liboso tokutana ne azaki mwana ya monsieur ndalobi ndeka na ndo ya kuna ba fête boyenga na obina grave mishana bi malikuza mwa mke bada sisi pa ba mke na bokese musuba koma obiki yoko obina mwana boy ngalo wana papa mta sepeli papa waza musicien a proposé mwana ni to alobi na yo te a proposé liboso mwana prenga mwana boy kumeka kutaro loba na kumeka kutemenga to alobi nga c'est bon hein, et puis papa envienga déjà po a marqué nga déjà c'est parce que alobi pe na batu mususu abi na suis déjà badanser ba mke lokola yo baza wana siko papa wana musicien wana nani yebi mais on a le bâtiment moyebi après ce qu'on a que papa na papa wana musicien na Josar Nyoka Lungu allez to continue siko au côté bomanga yo bomanga après na côté c'est bon na suki pe wana kokota no côté ndeni au salaire test to kandungu ba ko bina tshaba mona ko na talent au côté maman c'était comment en fait ko intégration na yo na groupe Zaiko Kolomboka bongo bamone nga dana na talent nanga na coach bongo bat ba budanga na niveau bat ba budir ba danseuse au kota ki ya mikolo ba budé to ba bat nanga ska comment bat nanga ba budak nga ezakate mona mkeboy awe nini sa nga peka teti kaka ya ba football ayebi kaka équipe pour l'été esprit est belé si on a kina mino après une fois que tu comme ba ami c'est bon quoi. D'accord, donc Bobette Kadogo a intégré groupe Zaiko Kolomboka. Bobette, yo mwana mukina no, mwana muke otinda kumba moko, oye na milieu wana milieu na toye ba kita milieu moko, ya na makambe belé c'est pas ça na milieu wana donc au gira ki onde ni. Na ki bo mwana na âge na yo, âge adolescence maman oye na musique, au gira ki onde ni. Mireille ti bato musu ba ok ba ko ka gérer qui vedette na bangote ngai comme ça tu vois ou soit aux un mauvais compagnon ou un mauvais conseiller ou soit era ndenge na éducation na c'est parce que mon so muta comme vedette pour star na Congo za la raté tant musu to ba kofi wana bana mais star vraiment star na Congo za la raté vous comprenez. So muta akomi vedette amusa ba gaf kolinga mibala batu koloba kinga na leki bala poto kotikala mitakala te so ndongo question tout ninga sali bien biso na l'époque na biso tanto komaki moi bato tambola monde entier bozo bina partout ba olobelela yo boyaka ba poto bozongara na aja mukie kutu o gira ki ondeni na gérango c'est parce que na zaki na ba bon conseiller babisinga ki mwana tozo mère malu batu ba legi batu na bakombo tozo batu basala kombo ebele mais le so moni bango na ba boleli so linge comme le te kende la boy sala boy yo bina mayele nzamba pesa yo ataku to Holanda ki vedite oza vedette Holanda ngote obiki na sala ngo on comprend. Yango moni ke to mimela onde to mimela ke on marike ba âge na biso mais ba biso bo tal pe famille habite famille na ngeza boy le longa na oka moi mutalo ba moi je fille ce qui des colonels ce qui des majors ce des poker ce qui je sais pas moi na oka moi ce que papa na zaina ba camarade de to papa na zaina ba de côté ba otiko na buzo ba bongo donc base parce que allez-y comprendre papa na zaina muta buzo ba yope ponga na zaina mwana ya lobilo to bandiki starter na ba baye bazinga makomo noza pe maté o bouger te o sala boy très bien encadré bazongisi yo wana ne to ba bana ba star et puis ngana na copine nga Jeannette Lukulia pilote banda mukile banda
yende mwana général lukulia. Bobette André, on a un problème là-bas général, hein? Parce que aux autres, on s'actue en trop. On a un problème là-bas général. Non, problème là-bas général. C'est parce que ngande qu'on a na kanda. On m'a dit que papa n'a pas combo. Faut ça la combo na. Et puis n'endenga bien. So tenga matin n'endenga na yo moko moni qui vedite leki oza vedette batien so ba batu bakamada papa na ba ozongiso. Mais so yo za yo moko tata te mama te. Donc oza laisser aller. Alors que tanga komba papa na ote. Na lo bango c'est parce que nga na mwana lobilo Jeannette Lukuli azamona général Lukuli pilote ya moi aussi. Mireille, sans tes questions. Chers amis téléspectateurs, on est là pour vous faire plaisir. Donc je suis avec Kadogo, Bobette Kadogo. Donc elle parle d'elle, elle parle de sa carrière, donc rester connecté sur Cléboa parce que biso to sa capté to sa nde musala quoi musala le bamalubane bele ele kamalubane bele biso to sa musala bango ba sa cop botikela bango cop na bango biso botikela biso musala na biso. Donc Kadogo, si je comprends bien, au Gira qui succès, au Gira qui carrière na yo bien parce qu'on a qui très bien encadré. Ouais. Voilà, donc on continue. Kadogo, musique, vous voyager, succès, à travers le monde. Bon souvenir dans la musique. Yani. Bon souvenir, ça va connaissance. Ya, tisiko. Tu as un balance de côté va compliqué puis ça le camobo. Na isi mbalanga tika ngana kotanga mo. Na expliquer nga boy. Et ça là moi genre bon souvenir, franchement bon souvenir ça relation, ouais, ça relation, on comprend. Et puis bah on peut profiter bah sur ma pang, na bas d'âge, bah somba. Kadogo, au travail na Zaiko langa ya Vieux Jossard. So habito d'écrire Vieux Jossard. Avec quel genre de patron? On a bête so mirai. Liso on a bête on ka pa na. Ah oui. Soyez loco. OK loco, vous en bien. Vous êtes loco. Ni olonga zaki. To répéter quand c'est biso mi pendengela na ba jeunesse. Engela. OK là télé o mkuso mami ki maquillage rouge à lèvres. So le gnemi sanyo. On monte non bimi l'oracle. Quel long make-up non. Et puis il aura un coup là et simbati. Allons c'est l'aura mon coup c'est allons les make-up. Donc bon souvenir n'a pas ni wana. Mais bizarre tandis que biso to bi ba musicien ba exposera ba danseuse alinyo kata bilamba otika mutaka la po batu ba ya bino curieusement ando lingate bolata bon. Mienga na pêche examen. Kota na YouTube. Beta ba danser nyo kolon banda e bandeti suka. Tala biskato la tablo amkusa to la tabakaliso. Exacte. Nous rendons longue ça so blo amkuse. Et la moto en Afrique. Obiyo et tant que danseuse, il penda bien. Hein, ta kandenza bol. Na biki na exposant. Kande mona mbanda nga Daniel Lebi. Ya linga ute mpendeza libanda. Nde mona nyiko longo. Nyoko manda baka. Na bien. Kelongo. Loko no letwana. Kelongo. OK, longo lipe. Et puis biso bimi lo Cléo, bato ba tcha ba mbuma na zone. Olongo liango bien na eka yangwana. Est-ce que baza problème étant raté ba désagrément étant raté mauvais souvenir nous dans nini na Zaiko et là nous vendre pour nous bien sur na yebaki mais mauvais ngaso esa question tout nga baba retourner yango te nga tout mauvais souvenir mais mauvais souvenir zate mauvais souvenir nga bona van na raisonner zate hein zate ponga à part ka ba kombo ba pesanga na ko impoli teti yon ce qu'on a mon mauvais souvenir c'est parce que ba comprendre ngate. Voilà, dans mauvais souvenir tu étais mal comprise, mais pourquoi nous bien impoli, c'était dit à quoi âge et tout bah au maître c'était dit à quoi vérité pour elle
vérité, poilele. Donc, franc parler, quoi. Yeah, franc parler. Moi, j'étais comme ça. Moi, si tu me cherches, je ne vais pas passer par l'ordre pour arriver chez toi. Non, je vais te parler. C'est ça. Mais j'étais comme ça. Parce que, d'accord. Kadogo, toujours continuer car la émission est lengi moro. Bon sentir que professionnalisme mais au salement. Bon sentir que toi peine à poser quoi parce que ils ont moussa les a capté. Kadogo et comme on a nini et comme na voyage nini oye et ça li ki otika na poto daki ndeni expliquer biso na côté wana pour na yebi ko ya ozonga ko expliquer ngana bien expliquer bato bobanga na yebi expliquer bato ba otala biso moins bien question na so pas je ça zaki fait autre na pas je ça le quoi azati si ngasko na zongaki ngata mama tikalaki ngana zonga na nga ozonga parce que olinga ki ozonga to ozonga parce que bazongisa ki normalement ngani ki makina zonga parce que à l'époque na gaz nanga na kota na orchestre songolo mais mon père il était en Angola à zongaki yeskonde mtasomelinga bien bisanga tu ozonga la poto pour ketanga yangwana. Voilà, tant on le dit pour un papa et tout, ils ont une question. Papa, star et tout, aibi millier ou un star, dengue zalaka. Tant on s'est décidé qui osa la musique, hein? Ou comme à danser, parce que comme à danser, c'est pas la personne à Congo, et un métier moro, légère et tout. Bah toi là, n'anga va comprendre et l'on n'a loba. Papa azo ki ngona ndeni taki ndeni papa maman et taki guerre te pour papa na biso d'Afrique dara so likambu a se pe na ngota bakeli maman moni mwana na yo o moni éducation et ndeni. Franchement dire moi avec mon père on se parlait pas jamais depuis qu'il a commencé à danser ngala papa ntro le baté parce que le banate tant ayo ki ke non za ko e potenzo ko rozonga te par là téléphone pour nous proposer ce qu'il avait quoi que nga la zana boy moni on ndenge ni to ça ndenge ni tu vois nga même maman nga propre maman nga bi maman nga lo bana nga lo basuka lo bana nga bi ozana muta ko lexate so ke ba kisino banganga yeba ngo nga za maman bondeli et puis na pasteur moi je cherche Dieu. Wana muto lexate ozana na muto pe repesa te donc ça musique ndongo mona so silisi otiki na mama nanga papa nanga ba mutanda lo bisanga zate ngaza contact na mama lek nanga na grand frère nanga Samsat. Donc si on comprend bien donc Bobette avec na bénédiction va pas rater comme ma parents surtout bah se respectera à côté comme moi on a comme ma danseuse beau facilement Bobette mulier à musique da mulier mon glissante qui si ma bébé et tout tant le maman et zongi singa les sous qui si biso on se dit ba musicien ba danseuse million na somme qui si ba kende pas banganga ba kende ba sukola ba kam ka belé to ka ba rumeur ka entre guillemets si ko yom to na mulier on expliquer biso na est-ce que qui si existe ka ou pas. Il y aura un miracle. Moi, je vais dire que moi, na milieu wana na kacho na groupe qui c'est ça. Yo pour aucun banc. Na c'est protéger. Soit disant, c'est parce que protection, connaît ça la ratéka, celle mutako peso protection et ça. Yo vient à bisson. Grand prêtre. C'est que ça yo que na que se protéger pour na que na milieu wana. So que pour au monde la bakis na bango. Au monde ango. Yongo zo mona batumsu ba sa ba gaf. Ya Tibere evandaka 10 ans ndako na nzota muntu. Yo beli Tibere ya beli Tibo yo ba boakeli yo. Ki c'est makasi. Ah ndeko na ngalimbisa ngame non. Non Kadogo tikala kwa ko mona te ke o to kene place boye. To sa boye po simba. Yeah. Ki singa maso ezaki. Mutu bako boma na zai ko nzekinga. So singa mama ndo benga impoli. Tu vois mire. So ma pona boma. O pese mutu kanda ti awa. Aso zelo mona. Mais lobi no moni lorote.
yo na lobaki bakisi wana ezalaka nango na musique mais mpona bato mpe baza nango so ye nzoto innocent nzambe mpe atalaka bi fille oyo innocent auti na famille chrétienne ata kuta ye na milio eza bakisi tika na protege tia obima wana na benda bendeka tia obima wana nzambe obenda obima. D'accord. Kadogo na kati ya milieu ya musique mutu nyonso tout nga Mireille oya TV na longa pesa oguya oya TV na hésité te ata na kanga misu mbamo na biso Chantal Kanyimbu Wivine Moleka siko na zongi selosko question wana Kadogo na pesa ko envie wana tango mona ki na télévision zo bino ya yo ina envie ya musique mutapesa ngo Rosette. Pourquoi mon cousin et tout pourquoi toi na yaki na zeko ngakuna ba memenga yo mema oh to suis dans ce moment boza ko ya dem na ndaba ba expliquer bato toi na njobina nina lengisa gangi toujours Rosette mi balé to kufi dans Rosette Kamona donc Rosette Kamona mutapesa envie wana ya obina sikoyo lelo na génération ya lelo nde ozomona makambo nde ozomona bafi wana bazobina baobina na génération ya lelo dans ce ni omona ke ça va mais même ça ngambo omoninga dire franc pour na biso ma franchement ngana ndoko apprécier petit na biso cuisse de poulet mais ce qu'on a compris cuisse na biso ajo le canabate faut n'importe quoi et que musala to mona souté ça me fait mal n'importe quoi par rapport il y a bino grande sœur par rapport à musala to par rapport à ni na éviter il faut tout n'est qu'on ngana mona n'importe quoi so on va look orchestre moko kota so elo ne bimo faut bima mbala moko petite sœur je t'aime bien yo mako longo la biso souci mais si ko to comprendre te ya be monsieur belé ko finga ya nini ya na oka conseil so yem nanda longola na génération asika ye ambisi na mwana moko ya ozo comme nena non na bi communauté ye wana mwana Fabrice Mobwe basala ya mado wana mwana wana c'est bon déjà. Et puis, ben ouais, bango. Relation à Kadogo, na ba danseuse nuance. Lelo, na to communauté côté papa. Donc, lelo bina lisouté, au tika na poto. Relation na yo na ba danseuse nuance surtout. Oh, ba danseuse de ba ex danseuse nuance surtout ba na poto. Parce que tout le monde na matanga Monica na mona bosaka vidéo moko, bosaka uni en fait ba danseuse est belé. C'est quoi lelo relation na bango izande. Nga ce ko relation na ngai na ba danseuse ba bala, eza très kitoko. Oh. Makambo erosuka te Daniela Brooklyn zala calme tata Jennifer azawana donc zala calme makambo za oyinda lobana donc une relation nous a bien kana ba danseuse au babala babala te libala ye nango na te bazai mastano c'est quoi un problème omoni nga mira na lobara ngana ndo pona ba camarade tant to na musique na ki mukolo boy talaka ya na nganto bomba te yo a copine na ngana mukolo amela frite lady autrement dit madre camarade na pa mukolo ba bisou na yo escroc ya moi si ba benga ke nani Amelia na zelo pesa nga réponse bisou à qui artiste omoni bino baba camarade ngana zina ki mukolo sans complexe bokoka déjà boa kitoko bo sela complexe c'est quoi tu vois na bango na zana bango ngana sala ba camarade pour l'instant to tika musique na sala ba camarade na baso babala ya yoyo moi sala bala bébé ça robas ba pese les présentation moi sala bala bato bana mibali confirmé pourquoi obata ngona mibali te siko complexe ndaba obata mibali te baba complexe na bino bato bobala
Oh, bah ouais, bah danser, c'est non, moi. Ya nga na kotangela kombo te. Ya na moko boye kutu. Na fuli e kaka tika ka na fulai. Ya na moko boye. Ma trois bo mal bala na e biso kutango ya zaki na libato bando envier to pie pe conseil. Ya vanda libana. Abebisa libala na e babalele kutu mo sa leki e. Make osangana na fi mo kutu likangu ya dudu soup. Ah ya dudu limbisa nga ya na manke oteme. Likangu ya dudu soup. Basangani basali occasion esani bon so nga na minute bango ba beta ba masolo nga dana leka yeso mona beta liso na 2010 ba otonga na 2016 soki 15 ozana eloko salate otonga ga mutona moko ane pe specialty ane loko te ba madame ki le banda ba lo ga ba l'autre là azuma voiture mo mbala somi voiture ska ya tamboli nango à Bible bino na poto to la voiture a comme le roi l'autre là et ça là donc comprenez en tout cas Bobette Kadogo lobi a préféré à master ou bazan nenge moro le roi ya marié a préféré ba master ba marié parce que complexe mingi des complexes li kamande yango wana ba copine trop de jalousie so esimbité za là-bas et puis la vie continue quoi on est là talara toza wana ça marche comme ça Bobette to continuer lelo Bobette femme mariée expliquer so nous raconte na yona na papa idendeni ah mon cœur elle est besson. En cas de ces loi dramatique des arts historiques. Ngana to kutane la na ba église kutu. Mututa luka elora, c'est parce que c'est no ba jeune. Pe mututa ko le libala na église. Et puis y pété. C'est parce que ça no mbali mo. Laissez tomber. Mututa ko le libala. Mais ça le église mo campagne mo isa maki o ke tikanga. Ah, papa, et tu comprends car. Allez-y comprendre. Bolingani, balani officiellement devant Dieu, devant les hommes. Balani, boti. Sikoyo. Ça se passe comment? Yo danseuse mon boya lobby parce que et puis la vie danseuse la fille mon boy. En attend yo lambate. On attend s'occuper na ndaku te na bana te donc azam mutu mo boye siko eleka ndeni gaffe mama mbona danser za ki fille mo boye kala c'est comme ba journaliste et comme ma binoko yeah so ça ndeko na lo ba bien non ngana tshende ko na mo lo ba bien la c'était ya ba mo ngali sala nga pe na kati moi chérie et yo moi yo to tshona ka ne yo ngana o comprendre dino ça réunion te pour bo suspendre bato mususu non comme moi aussi là gaffe mamba ba danseuse si la kala o ba danseuse boy et si là le long ngana o maintenir le bala nga TikTok bala nga se plaindre na lorote ça satisfait partout et puis na rozala na banda te moni bato ba zula ba na ba kipuaka je vous dis hein ba kipuaka et puis ba sangana mi banda monga kipuaka ba gigolo yon ba sa mambo na mbana nga il cherche l'argent et puis moi j'ai contribué tout ça les futurs abana donc ba kipuaka mais makambo otuninga ya et si la kale comme pas bino chroniqueuse hein yo to journaliste pour tangela ba chroniqueuse ba ke simba ba kisi au mona ba cimetière mi bala batu ba mitakala ba surtout que les voitures yo so me ko somba voiture cher o longwe camarade nanga poto matara métro déjà dehors so dehors to comme la destination émiraire. On comprend? Yon zo ke bando ki on ba sa bon. Mambo échanger. Vous savez ba danser ba le sili. Mamba danser de sili et komi mamba bino ba journaliste ko ta ba chroniqueuse. Ah oui. Non, Lobanini parce que c'est comme ça quoi.
donc nani eloko oloba te bakotela makambo oyo yebi ke eya bongo te mais loko eza bongo nani eloko oloba te tokomo chite hein. Vanessa Kapinga la Megan leader na bango frapper bango quoi parce que yo ne leader merci chef à lobby Vanessa yo yaya toyebani biso na biso batamile ozi petite sœur Vanessa Kapinga la Megan ozuya biso miso na biso eza pa na wa yeah oh sali moi jarbo en tout cas to ningiselo ah moi ça valeur hein ah oui moi la poto ah d'accord fidèle internaute comprenez c'est l'ambiance de l'émission hein. On est là ambiance to solo là dans les calmes quoi hein? Montona Nzambe Julius Mboula na bilili donc bozo zoakande bozo biso na bapala donc comment chiter bref Kadogo to retenir nini bato ba otala biso ba retenir nini na Kadogo ya lelo déjà j'ai na côté ba bengo Kadogo ba misusu ka atika kobina na ebite musala ngo ezaya soni expliquer ngana te biso misala to sala e koza jamais soni parce que ba danseuse misusu soka sa tika kobina akwa bala to akobi do aomona ngo ndire ba bandela mokili babandela mokila sa mususu je sais pas on dirait ils a regret on dirait alingate so babandela mokili au préfère au lingo ça ka Kadogo ya lelo et puis danser kara ben oui nga le passé na nga e sala nga sonte c'est parce que nga na bimambal na nga na milieu na kena na matonge na kena Château Rouge après ou te bemisi na biso to elia taba na Château Rouge tu vois na me marqué partout c'est parce que na emila nga na sala nga be scandale tu na sala nga scandale te moko boyo mbal nga yo kelanga soni non so plutôt bato ba sa ba désordre lelo bango desko ba tout na fitir na mo ezandeni D'accord. Dans ton retenir que Kadogo, une femme mariée avant d'anda quoi libala na bananae na mobile nae donc a changé vie mais passé nae ayo que la sonité. C'est ça na vie ça bon. Autant ça qui va bêtise banini. Tala lelo na yo leo non autant dans les bons, c'est bon déjà. C'est comme ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chers amis téléspectateurs, avec plaisir à cause de bosso na bino en tout cas ça la ngaka plaisir. Donc tokomi na suka na opesa siko yo Kadogo so na batuni ya kobwaka abwaka bango comme ça to kabona ouais na bata bwaka yebika ayebikaka baki mon cœur Daniel Lebe boss na bango batiko bon ba luka yo likanga dudu soup zalaka na position no talaka nga olekanga na ni so yo mopona apa mama mabe olekanga na ni tala na kuna tena na tana ote na pesi pe Mersol Mbote na pesi Jenny Bebonga Master Mood ba permettre na pesa Mbote kufelite Jenny Bebonga ba pesi Mbote na pesi Nina Bandwenga ma copine d'enfance na mbane Aimé Mbote on comprend na pesi Jérémy Mafuta hein moi si ya mobali ya Flore Mafuta Willy Flore Longo na pesi Mbote hein na pesi ba copine nga Tumbote bino boyebi kaka na pesi zile ya Sandra Kapaya na pesi Mbote belé na mbali no erré le marié mon bala balé a pesi mbongo donc na pesi Mbote belé na pesi semeka moto ya ba semeki baza important so ba se bali bala ba semeki ba lingi sala gua semeki nanga Bintu Lipasa la belle ya tika mon ba finga oko poza kitoko mingi atanga na zena place na bona na fingo poza kitoko na pesi Mbote belé enda Fatou na pesi bino ba Mbote belé. Merci. Fidèles amis, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tout le monde qui nous ont suivis. Un grand merci à Richard Luka ou parrain toujours, encore et toujours. Merci à ya Djedje.
Merci à tout le monde. Merci à Bijou Guitare. Il y a Mastananga. Bijou Guitare, il y a sèche acoustique. Sur Yamambuko d'Amboka. Petite sœur propre. Hein? Zala wana quoi. Sur Yamambuko d'Amboka. Batunyon surtout baluka balinganga. Niki Landu babi mukuse ya talo mukuse ya mbongo. Bambote no ebele. Bambote no batunyon surtout. Solange Moulanga bambote na yo. Bambote no batunyon surtout balinganga. Maman Jackie. Hein? De la nation, 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 l'homme invisible. Samsa Ngabou, viens Moutou. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. Papi Gen, Pichou Mangaya. Tout le monde en tout cas. Des gros bisous à vous, à ma fille Daniela Brooklyn, baby leader. Il y a un bébé tout il y a 2015, hein. Bébé on a 32 cm à fossette. Bah bisous non et belé chérie. Évangile. Ah Évangile. Josué. Joseph. Bah, bisous. Et puis Daniel papa là-bas. Ah Daniel mon fils hein. Ndoya Daniela, donc bisous Nabino surtout toute la famille, bisous Nabino allez, on se retrouve prochainement, restez connectés sur Cléboa parce que to sa musala cop ezate to tikel bango cop, bisous to sa musala, restez connectés. Nazawa na kupona osabino plaisir numéro nanga eza affiché bobenga so ba remarquer ça ceux qui conseillent nyonso tout bobenga en tout cas je suis là pour vous. Merci. Biso tozaki mpona mosala Mireille yango boninga na lobi vérité oyo asepeli te bolimbisa eza te mpona lobi vérité on comprend na lobi vérité oyo mpa asepeli bopesi nzambe merci na bino bato bosepeli baoyo basepeli te bazalaka nde basepeli te merci beaucoup bye au revoir.